Ndeko balandi ya Sentinelle TV 1 topesi bino susu mbote pe kimia bisika nyonso oyo bolandaka biso na batranche ya baémission. Nake ko remercier bandeko nyonso oyo boza kobenga biso na plateau na biso toza na présence ya mutu na Nzambe. Shalom mutu na Nzambe. Shalom, shalom bandeko batali. Proverbe 30 toza susu mutu akopresente te, je crois bato nyonso bayebi yo. Et avant tokota na mutu na likambo na biso na dimanche à lelo parce que bandeko ebele bobengi biso bose complain bolobi mutu na Nzambe okoti mingi na politique makambo ya Nzambe bana na Nzambe baza na besoin bayoka ba révélation ba rema mais mikolo mingi okoti mingi na makambo ya politique. Alors yango toyokaki ba doléance na bino to sepeli vraiment toyamba mutu na Nzambe po toyoka mateya pe kolesa biso na ba question oyo pour me peu kotuna ye. Alors avant tokota na mutu ya likambo na mission oyo tolobi Jésus Christ pain de vie na keko remercier maman Fifi na Germany. Maman Fifi koli otindaki ekomi maman Fifi na papa féroce maman Tabita ya Germany et puis ba maman nyonso de près ou de loin, Canada, Belgique, Paris, Wapepai, UK, Afrique. Vraiment émission oyo naza ko dédié pour na bino boko ka kolanda ngo na dimanche à lelo. Alors mutu na Nzambe mutu na liboso naza nango parce que biso tosepelaka mingi ba remarque bosalaka biso to kokisa yango pe tosala yango et ndenge bato ebele pe bolobaki bose complain. Alors tosepeli vraiment que tozongisa biso mutu na Nzambe azongisa biso na présence ya Nzambe na ba message ya Nzambe. Alors eloko ya liboso mutu na liboso oyo nakoki kotuna o mutu na Nzambe na oyo ezali lokola ba préoccupation ya bana na Nzambe pe biso moko po lelo tozomona temps tozokende nango eza temps moko difficile. Alors na temps oyo difficile bana na Nzambe ebele bafandi na bandako suite ya makambo ebele oyo bakutani nango. Alors eloko nakoki kotuna ya liboso parce que nalobaka mingi mbisi elandaka esika mai etiolaka. Basali na Nzambe nde batalisaka biso nzela ndenge nini tokoki kolanda ndenge tokosalela Nzambe na batemps oyo kolakisa biso batemps oyo tokomi nango. Mais na temps tokomi nango basali na Nzambe mingi bakomi lokola ba musicien ya mokili. Tozomona ba musicien toyebi position na bango baza ba musicien toyebi position na bango. Mais basali na Nzambe oyo bakoki kopesa bato vie bakoki kopesa bato kolakisa bato nzela lelo tomoni bakomi lokola ba musicien wana makambo nyonso ba musicien basalaka basali na Nzambe pe bakomi kosala yango. Alors bana Nzambe baza ko se complain nango nayebi toza pe moko oyo zali musali na Nzambe oyo ko kosunga peuple na Nzambe. Ok, merci bandeko nyonso to ya Sentinelle TV. Merci na bino bato bo réclamaki que face à face ngala mabe na to ezalaka kaka ya politique te mais nazongela ndenge boyebanga kala na ba question réponse na Nzambe yango tosali yango. Au fait nikoloba ke question na so na comprendre bien nikoloba ke ba pasteur lelo bazo se comporter lokola ba pagano. De moi ko ba musicien ba pagano. Ouais. Makambo ba musicien ba sala ka ba pasteur pe ba komo sala ngo au vie aussi de tout le monde. Mais bato bazo continuer kolanda bango pe ba église na bango za plein pe bato bazo continuer kokende. Yes. En fait nous le bagi toza bongo na Christ pain de vie et c'est quoi puis toi ka ko révéler makambo Nzambe eza bibliquement bien. Bible lobi na ko tango na tango ya suka bato ba ko s'attacher na toza na Timothée 1 Timothée 4 zoloba 2 Timothée 4 plutôt zoloba toza na 1 Timothée 4 plutôt 1 Timothée 4 zoloba 1 Timothée 4 premier verset zoloba mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie, des faux docteurs portant la marque de la frétrixure dans leur propre conscience. Vous comprenez? Yes. Bible zoloba ke na tango asuka batu bango moko baokemi ko s'attacher na ba faux prophètes oyo na conscience na bango bazwi ba bien ke ba faux bizali na bango eza faux mais bazwi kaka Bible basali l'église mais bazo memango musique bazo memango kindoki bazo memango mokili yango mona lelo
bato bazobanga na bango so bapasteur te, église ekoma beaucoup plus place ya moziki, place ya basecte ke bonzambe. Lelo oyo ntango nalobaka ke bato ebele lelo dimanche bato ebele bakokende gauche na droite, mais soki nayebisi bango ke place bakei pasteur ye moko azobake eya nango église te, mais yo ozokende keza église. Do foti ezali ya bato ya ngongo oyo baza lokola na ntango ya Noé, balingi homosexualité, balingi plaisir en nzoto ke nzambe. Tala même na ba Facebook lelo eza pasi mingi jeune fille mwana kota na Facebook. Or que Facebook eza place d'échange, place ko rencontrer baninga, mais lelo moni ba photo ya bolumbu, ba fiche ya mabe, makambo ezanga tina oyo bazo ko publier. C'est-à-dire to komi na ntango ya suka bato mabe komi malamu, malamu komi mabe. Nayebi ceux qui osepe na réponse wa ngate mais bandeko bazolanda tosepela vraiment bango nde bazala satisfaite na baquestion oyo batunaki. Et puis nayoki point de vue ndongo zo baso totali ya solo zoloba mingi ezali bato oyo bazolanda bango balingi mabe, mais quelque part bato boyi te bato wana bazolanda mais basali na nzambe parce que exception ezangaka te, ya malamu bazali ya mabe mpe bazali, mais soki totali mingi nde ya mabe etondi ebele. Yango tozomona bato bazokende église bazobongwama te mpo bambuma wana oyo babengami basali ndenge yo olobaka ke bana banganga bobo, mais bango mpe baza na part mpo nazosepela o développe ngo na bapoint nyonso surtout point ya bana na nzambe na point ya oyo bazobenga disons basali na nzambe parce que zala moke mabe na ofongo ndenge lo omona oyo bosala omoni bokonzi ya likolo eye te mpona koya poto kozala kitoko kosomba bavoiture kosomba bandako kozala na population tout et tout. Non, bokonzi ya likolo biso bachrétien rendez-vous à monene et ali koyamba Yesu mpona kokota na lola. Premier rendez-vous à monene yango wana yango mona so muta kufi na sepeli pour akufi dans le Seigneur. Pour ni akufi dans le Seigneur parce que les morts qui sont morts dans le Seigneur vont ressusciter et hériter le royaume des cieux. Alors peu importe na se awa siko lelo o bana banganga ba sorcier ba ndoki o ba koti na église ba infiltrer église bazo ko proposer batu lokola banganga mabala kobota mikanda mais bazo yebisa batu bokonzi na likolo te, la vie éternelle bokonzi na likolo te. Omoni période oyo semaine oyo nyonso tout tozolela troisième anniversaire ya moyembe yo munene akufa ina Congo King Kester Mene atonga ndako munene aobenga ngo range mais atikola lango te lelo atongi yango bilamba sombaki ngala zaki témoin na zokota na chambre na ye bilamba atiki lelo o Michael Jackson atika Mobutu atika, c'est-à-dire okoki ko gagner nyonso na mokili mais mwana na nzambe luka opesa bo moyo pa nzambe. Or lelo oyo ba pasteur ba bimi na vision pasteur babimi na vision Jésus atindi biso te to komisa bato ba disciple ya biso to komisa bato ba fanatique. Jésus a dit allez faites de toutes les nations mes disciples. Eza bongo babenga ngo Great Commission en anglais, babenga ngo ordre mondial na français na Matthieu 28 18 à 20. Allez faites de toutes les nations les disciples de Jésus. Différence est entre disciples na chrétiens. Lelo o batebele baza ba chrétien mais ba disciple à Jésus. Or pour la Bible ba benga ba disciple à Jésus ba monaki bo Jésus na kati na bango. Donc bizaleli ya Yesu. Mais comment les autres ba oza chrétien au kene église wa bulumbu au kene église au sa kindumba pasteur na yo azote o samalamu aza marié azotindi ko na fornication yo pondimi. Comment se fait-il oza pasteur oza na sida ozo kabela bandimi no église ozo boma bato yo oza censé ya okena bango na lola. Comment se fait-il que Yosa mon numéro une église pasteur atterra jamais sur le royaume des cieux, atterra jamais sur la repentance, atterra jamais sur l'abandon des péchés, atterra jamais sur le baptême. Bah il ça miracle mbongo yozo kende. Donc aux âmes manipulateurs et au raté lola parce que au raté lola parce que yo moko raté lola parce que aux ali moko ya bateau baza séduit. Séduction et aller sur le temps yozoluka kimandona ozoluka bozui ozoluka nyosa ngomona tango
na poto nde esika toyebaka bavrai bachrétien bato ebelele bazalaki na afrique baolambaka na ntongo okeba église banda baya poto bazwa mikanda bakoma kofinga bapasteur banda baya poto bakoma na nationalité bakoma kofinga bapasteur epuis bamisusu mpe lelo atikala na ye na kondima wana akendaka église mais sikoyo ntango ozokea église il faut koyeba est ce que ozokea muziki to ozokende église parce que église ezali esika liloba nzambe na esprit ya nzambe ezosaccorder c'est là où jésus christ est seigneur or lelo mingi ezali muziki lelo oyoka église moko ya bafrançais baza bafrançais na bafrançais bangala baza bangala na bangala baluba baza baluba na baluba bashwaeli baza bashwaeli na bashwaeli bakongo baza bakongo na bakongo c'est-à-dire ezali église te mais ezali baagrégat social bagroupe ya baentité or na église il faut ezala multidimensionnel multiracial na église faut tokuta mokongo moluba moshwaeli mofrançais mobelge basangani na kombo na yesu mais soki bino bokei na groupe na bino bolobi biso na biso bana bandal tosangana tobenga ngo mangembo eza muziki ya bana bandal eza église te. Ok, donc eza muziki eza église te bana nzambe ntango tozokende eza mapasi mutu na nzambe na ndenge ozoloba parce que eza mpe na basali na nzambe mosusu toyebaki bango surtout na baepoke na biso na bagénération na biso mpo approche mosali na nzambe ozobanga ozolenga mais lelo basali na nzambe bakomi lokola papier génique respect eza te parce que bozobeleki mingi sikoyo tozoyeba te eza conscience na bango ezosala lisusu te mpo bamosusu bazalaki bazosali na nzambe kati na solo mais fois wana bazalaki nango baabandone yango donc eza kaka baprofession yesu alobaki na kati na bible yango eza kokokisama ke bayeli bakosombama ou nayebi te. Vie chrétienne eza combat. Vie chrétienne namona bato mosusu azoseka mutu oyo bandaki yo église ozana bato combien boye nango. Vie chrétienne eza combat. Bible ezoba le diable rôde tout autour de nous comme le lion. Mais c'est un faux lion. Lion il y a moins la poupée. Vie na yo mobimba, il faut yeba que toya na mokili parce que nzambe na satan bayoka na ngate. Nzambe siko azu responsabilité apesa ki satan apesa mo pa mutu. Donc le fait que yo na mokili satan pengwa akoluka pe apengusa yo. Akomemela yo ba tentation ya ndenge na ndenge popemu. Alors soko ozali instruit, soko ozali na Saint-Esprit na kati na yo ego révéler yo makambo. Namona batebele bato yo musalo ka okanga bato bandoki yo laksaka nini yo ndenge nini olobaka makambo ebele. Rôle ya Saint-Esprit na kati ya bomo ya mwana na Nzambe. Et je vois trois rôles. Et yaka na ko yebisa bato ke makambo zo saleza lisumu. Et yaka ko révéler Yesu Christ, c'est-à-dire ngane na zaboye soki pasteur a telemi na Bible alobi azotea na kombo na Yesu ngana vandi Saint-Esprit na kati na ngai yebisanga wana mosali nanga. Saint-Esprit na kati na ngai yebisanga na yebi yete. Owa otali soki owa makambo zoloba eza solo. Donc mwana na Nzambe ka ngate mutu nyonso to yambi Yesu lokola Seigneur Sauveur Esprit ya Nzambe koti na kati na ye ebanda ko guider ye. Troisième rôle la Saint-Esprit na kati na ya ko longiso na lisumu. Omoni convaincre du péché. Soro ngo yiba. Molimo moko yaka yiba. Molimo so sa ko yiba te. Molimo o yaka ko yebso ki ko yiba te, makambo zo saleza mabe, yango Saint-Esprit me bato belé balanda ngo te. Alors bato belé soko ba na problème ba yé l'évangile. Bazan na Saint-Esprit te ba komi soko ko flotter sur le doctrine. Monisko ba komi soko ko landa doctrine kuna ba soko la bato, bato nyonso ba ke ba soko. Mikolo doctrine bibi bazo prophétiser bato ba ke ko prophétiser. Nazana jeune moko azana Kinshasa alandaka nga na Saturday TV albi pasteur nalanda kolero yaki na kini pe na ya pe na ba croisade na yo namona okaba mbongo namona bakaro yaka nango namona makamza bazo salelo zaka toujours kitoko zaka olata bien bondela prophétiser pe pona ngai na koma lokola yo na gangela ki frère wana bisi molimo de Josana ngo eza milimo ba mikudi ngana ko prophétiser pona ote prophétie à sol eza na Bible nyonso tu ozo loka ezali yamba Seigneur Jésus-Christ tu seras sauvé toi et ta famille na kati ya ko yamba Jésus-Christ tu seras sauvé et ta famille santé ezali besoin ezali voyage ezali makambo nyonso tu ezali alors siko lelo oyo na Kinshasa ba pasteur bazo yebisa bato ke lola eza musika awa na se fo somba avion awa na se fo za na ba banque fo za na mbongo. Combien de fois, ba grand, ba père ya évangile ya groupe de réveil, ba les gars na ba TVT ko sabatu ke bazana ba avion. Ko sabatu ke na compte na ko 5 millions. Est-ce que lelo oyo un pasteur
azana tina te abatu sur avion bien azana tina te abatu sur le royaume de Dieu. Tant yozo ko yebisa que naza na avion que soko pesina $100 na kobondela nzambe pona yo okoma lokola ngai ozo manipuler batu pe ozo faire kolongola batu na nzela o ezali kolakisa o nzela bokonza likolo ngana yebisa batu yamba Yesu et Yesu akopesa le reste biso le toyaki na évangile na komisa nzambe na un évangile nazaka déjà mwana poto na uta poto na zongi Afrique nde na koyamba Yesu na tikala jamais kosambela pona ya poto na tikala jamais kosambela pona na bonga na sambela ki po ba pasteur ba komwe kolandanga babi okokufa nzambe azobenga et yo yebi na je crois en 2002 ou bien 2003 na ngana zonga poto boy na rata avion Joseph Sanga le colo rata avion kota retraite bona réponse n'a pas ça. Je crois le bail que bato kuto basambela raté ba gena raté po ba kende po na ebisio ke ngai na ya na poto na sambela te nazo mona ba musicien ba okena ba danseuse basambela raté ba danseuse wana kuto ba yebi place ba zwa visa te ba zulie visa ba zulie passeport ake bon ngai pasteur na raté voyage na ko ta retraite pour na voyage nzambe mutu azana posanga na zonga poto na zonga poto na kendeki na zwa ki avion pour na zonga poto ndeni na zui avion personnel pour na yaka na Air Gabon avion yete bongo atindi la biso jet privé tout ça 18 personnes na kina ndeko moka Brazzaville azana Londres à côté témoigner to ya na jet privé ya bongo 18 personnes yo biso banda Brazzaville ti Libreville to lali na tongo nde to zui avion monene to ye Londres c'est-à-dire soki nzamba azana yo ako disposer na makambo surtout ngana vie na ngana voyager na jet privé ya bongo o nazo ba nzamba za témoin jet privé à bongo et aux ouanga c'est-à-dire ezaki départ moko ya un roi des rois soko za roi des rois nzamba ko mema onde ngwana donc aux monde voilà ba nzambe ndenge mutu na nzambe azoloba makambo ebele soki tokangami na nzambe wana nzambe moko akoyeba ko plan ndenge nini kosala makambo kati na yo et puis azolakisa biso bokonzi na likolo lelo biso bana na nzambe toperde mingi bokonzi na likolo tozotalaka ba matériel libala santé tutu boye soko ondimeli Yesu nyonso ekokomela mais na mutu na nzambe mutu na musu na kotuna eloko oyo toza koremarke pourquoi bato balingi kaka bandimelaka nzambe kaka ntango bakomi na badifficulté bapasi nde omona bakangami na nzambe pourquoi ça wana eza question moko pertinente ezali nzambe abenga mutu na lolenge na ye omoi neti ngai lere nazalaka Didier Forme nazobeta bakula nazali na mbongo ebele bato mali bayebi bato ya Belgique Hollande bayebi nazakotambola na Bado Martins nazakotambola na Willy Maindombe Patrice Martins grand oyo basimba chèque ya monde et tozolia facilement na osimba 80,000 $. Pasteur tout bazakoteanga nazakobenga na bango omonto ntango oza na bozwi oza na posa nzambe te mais motu nyonso tu ntango akomi na boloko ntango akomi na maladi ntango akomi na bozangi alukaka nzambe alors nzambe balebele asalaka ndenge wana soki oza moto ya lolendo il faut akitiso ntina se mpo atindi koyamba Yesu eza bamoyen oyo nzambe asalaka mpo abenga yo soki oza ya solo ya nzambe nzambe akobenga yo okotikala na ye mais soki oza moto ya lokuta sorry okoyamba Yesu soki vi na yo ezongi okimi no Yesu ozongeli mokili donc eza pasi mingi po tozomona ba réalité wana bato ebele mona yaki pa na Yesu asali après azongi tutu donc eza pasi mingi nyonso wana eza basé sur leur bateyi ba ebiseni fondement na ye omona neti lelo omona évangile talanga ba misala na tuna sala ba titre ngo za second touché ozo comprendre ba titre ngo ya ba titre moko nzamba touché yo mais ba misusu oka yaka ozwa libala yaka okopambolama non l'évangile koyamba déjà Jésus-Christ eza lipamboli koyamba Jésus-Christ eza bokonzi omoi lelo eza na bato mosusu bakanisa lokola tolongwa poto toya awa tolongwa Afrique toya poto nde tobongi non bato mosusu batikali biso okenda Afrique na 2000 dernière fois nakendeki Afrique ezalaki na 2009 nasalaki 7 voyages na 2009 ya kolongwa Londres Afrique nakuti bandeko baya poto te basomi balupango ebele oza comprendre baya poto te yo kozala oya poto oza freiné mais mutu atikali na Kinshasa a travailler plus que yo au moins parfois yo yeka na solo parfum mais ozolala na ndako mutu a voyage te
yo za na somo ya za na somo no uti poto yo poza na somo na tonga banda donc koya poto ezali ngai na makolo bango te puisque na yana no poto na zaki baki na nzambe te donc na kolo bati batu so kolo po osaka na poto no nga na ya poto na sambela te donc na ko beta masona te so ezala batu bazo kanisa ke po abonga foka ya poto po koya poto za lipamboli ya grave bato ebele leo bazo rond-point na poto 20 ans 15 ans destination ya mutu na mutu 20 ans 15 ans azata na pantalon bien te ana sapato bien te 20 ans na poto azata na terrain ya pamba te na kini donc 20 ans atonga te eloko moko te asunga ta famille na été 20 ans na poto donc olekisi ntango ya pamba po voilà olekisi ntango ya pamba bandeko na biso destiné na moko eza na maboko na nzambe luka nzambe akwesa yo nesika oyo alingi maintenant mutu na mosusu ezali mutu na nzambe eza préoccupation ya bana na nzambe na mwa badeba tosalaka bato ebele par exemple yo lelo oza nzambe asali ngolu koleka na YouTube maintenant bato ebele balandaka mpe yo bato ebele mpe bakende na bango susu baeglise te bakoma kofanda na bango kolanda bamessage na YouTube siko na po wana eza lisumu ndenge bazofanda bandako bazolanda baokende baeglise te suite badéception ou ezani mpona koeklesi peuple oyo batunaki bituna wana otuni mutuna moko bien ezali question moko bato ebele mpe batuna yanga na ye na répondre eloko moko omoni sikoyo okosomba voiture online oza na carte no ya crédit yo so ozovoyage na France bien na Belgique osomba tike ndeni na carte so osombi tike okei pour voyager baopekisa jamais so olingi osomba elamba na online soko commandé olekisi carte elamba oya te oya te c'est-à-dire YouTube média ezali une forte puissance moto azosambela na église ya YouTube moto azosambela na église avandi na ndako azolanda pasteur oyo azotesa malamu gisolo soki eza na kati ya bosolo eza église monene mais loko eza susu bien bible ezoba il est préférable que les frères et sœurs demeurent ensemble alors ekozala malamu okendaka mpe na église vivante c'est-à-dire omoni eti ngai nasalaka batourné naza moko ya bapasteur oyo naza na baéglise oyo nazodirige na Afrique na Congo awa na Manchester toza na problème ya salle bikolo tosambela na kati ya ndako parce que problème ya salle boyebi ndenge toluka salle mosusu na Paris tobandaki cellule baza mpe na problème ya salle alors eza na bato mosusu oyo basepelaka kolandanga omoni nde toza boye admettons ndenge na tei sikoyo okomona lelo nasali culte nde tokosala boye 200 personnes balandi biso mais moto mosusu akende église baza 10 baza 20 mpe baza 50 nanga moto balandi nga 200 na yo moto te liboso ya 50 naza na bato ebele bapeuple bapesa réponse c'est-à-dire bato nde bakokomprendre te ndenge nzambe azosala même yesu aye lelo akoleka na YouTube parce que lelo okosomba voiture na YouTube okosomba voiture online c'est-à-dire na internet okosomba voiture na internet mpe eza esika biso tozoyambisa yesu bagrand pasteur lelo baza so na l'église te batere ya sango malamu bapesi rendez-vous basali campagne ndeti sikoyo bato ya Suisse bazobenganga d'ici mars soki nzambe asungi nakozala na Suisse avant nakende nakosensibilize bandimi na ngai nyonso to baza na Suisse to balanda nga tokutani tosambeli na bango après wana nake Paris après wana naza susu na croisade ya monene na Cameroun au pasteur azobenganga chaque tongo ala musanga na 5 heures alingi kanga nakende kuna après wana peut-être nakokende na Lomé tout et tout baplace ka bainvite nga c'est-à-dire kominiminize moto oyo azosala mosala na YouTube te po azosala mosala monene parfois koleka yo moto oza na local oza lokola ministère mo local mais aza na international mais ça mpe malamu bato oyo bazolanda na YouTube bakangama vraiment na nzambe et puis mpe mokolo mosusu même par curiosité bakende kovisite baéglise mosusu ou bien soki pasteur wana aza na koleka na période na quartier na bino na mboka oyo ozali kende okutana na ye prière en live et ça rappelle malamu mais quand on a internet on a internet et ça le soumonter na kati ya bible l'église ndako ezali OK voilà mais na pe eloko mosusu tozo remarquer mutu na nzambe ba peuple bazolanda même na ba YouTube to pe na ba église mais bazobongoma te bazotikala les mêmes bazotikala tozo remarquer yango bato bazokende bazozonga ka lolenge moko sikoyo toyebi te biso tozo ko continuer ko prêcher ba opo bible bi ke mes brebis attendront mais phénomène wana ti lelo na ebité zaka Sodome et Gomorrhe ndenge zaki na tango bato kala mama belanga na expérience moko na bandaki cellule de prière na Londres na banda musala nzambe na Manchester
na kaye na nga na plus de 500 personnes. Mais lelo bato ebele bayaka te. Bakima te po toswana, bakima te po nasenga bango mbongo. Mais ce n'est toyeba ke na ntango ya suka bato ebele oyo totika moni biso ya poto kala. Biso ya poto déjà ba 86 toza déjà ba poto to umeli na poto. Mais bato ebele pe totikaka na Afrique bandoki ba région biso. Bamso ba na famille réunion, dans la réunion en famille, dans la kamutazu mukanda, avec si moi sina bana, bamso pe noko aye, albina ben sa moi na sœur nanga, moi na bamso pe effort personne ma kolobaya, bandoki pe baya a. Siko na cadre wana bandoki basala ndeni. Même Jean-Baptiste ayoka, les Jean-Baptiste abandaki évangile, bayaki ebele. Après bando tout na bango, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. C'est-à-dire chaque église les bandaka, bandoki tout bayaka. Ce qu'on va nous dire, c'est quartier na baoya, batali sur esprit eza na pasteur. Ce qui pasteur wana azan ndoki loko la bango, ba s'associer pour ba sanisa kindoki ba no lokaba. Mais so ba moni pasteur wana za bonzambe makasi, ba kimi, ba komi siko ko tamu sa sango mabe. Et donc malamu Moussa Nzambe faut yeba ko battre la réputation na. Mais Satan appelle loko liboso attaquer sa réputation. Par exemple, lelo oyo réputation mabe, eza ko la sur la parfum mabe. Sur la foule, il y a sur le mabé, sur la ouest, il y a sur le mabé, et ça peut solo, mais parfait, il y a solo. C'est-à-dire, bateau à Missa Mabé, il y a mabé, il y a. Bon, on remet sa réputation. Pasteur Wanaza Mouyi, pasteur Wanaza Ndoki, pasteur Wana Bongamate, pour battre sous Bayate, mais ce qui va y avoir, il va couture aux Ana Kindoki, le quoi, au sang Kindoki. Par exemple, au Mona Letinga, au Mona Ke, Nazana bateau belé au Baya, au Bassambela Labiso, Bakenda, to Swana Teninité, Bamsou, tu vas découvrir. Aye alinga bana ne ba osaka na chambre ya bana nanga les mwana mususu wa mukolo alingi te bato bakota alongo église wana za raison te olongo église soki pasteur azandumba et puis boteye abongwanité soki pasteur azamuta soloka mais soki pasteur azo sala nzamba solo et que yoke na ndako na ye bana no ye baboyi bana mususu basamba ba oya mukolo alobi bino ke saka na ba chambre bana mike boya na chambre na ngate yo le olongo église c'est-à-dire aux gens pas problème. Bah monsieur somona yé moko à se refroidir na yé. Monsieur somona azawo yana ban après yé azo ya souté ban après bazo ya souté. Donc bango moko c'est que ba yaki oluka likambo be ba yako luka mutu lokwa ba kutia monte ba kei. Mais Bible zo ba mosali na nzamba solo bato ba ya mi bale ba ya mi satu continuer musala. Au moins la tina l'expérience dans zanango nazaki na armée de l'Éternel na ban na implanter l'église belé na kenda tina point no ko implanter l'église. Mais tango na yo remarquer que armée de l'Éternel mokambi nango azo se comporter mabe azali ko supporter ba criminel azali na groupe ba pasteur oyo bazo soutenir président moka oyo azo bon ba congolais na bima l'église alors basali ba ke ko tombokisa église on atika na machine à 16 ans bana na tout bazali ba cheki ngam na te ya bango et là on est na sali na tikela bon na ba kit na ba instrument na ngala na sala na zui place mususu na bandi nzambe ya tindi bato. C'est-à-dire soko za lelo kwa nzambe bitumbe ko ya mais nzambe akobanda ko justifier yo. Alors na kati ya musala nzambe ezali très important parce que awa na Apocalypse 2 zanata na bino Apocalypse 2 toza un problème mo nzamba zoloba awa Apocalypse 2 12 elobi écrit à l'ange de l'église de Pergame voici ce qui dit ce qui a l'épée aiguë à des tranchantes. Épée aiguë à des tranchantes, c'est la parole. Parole oyo et bikisaka, parole pe ebomaka. Alors, je sais où tu demeures. Je sais que là où tu demeures est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent les viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicodème. Doctrine à Nicodème, ezali doctrine oyo, ezali
ba Nicodème ezali ba grand chef ba guru oyo bakangi bato na bowumu po somba ndako il faut senga permission pa na ye po somba obota faut senga permission pa na ye. Alors Bible ezoba nini nayebi ke place yo ezali demeure nani ya Satan. Azo comprendre ezali lelo oyo ezala bato ebele bazokende na église oyo ya ba Nicolaïte, église oyo ya ba faux ba prophète ba prophétisera po atopesa bombongo po babongisa bato nzela, église oyo ya monde de ténèbres esika ezali temple ya Satan. Alors bato ndenge wana soka ye pananga akuti bonzamba olinganga te akoluka place nini temple ya Satan ali akende or lelo bato ebele lelo baza kuna oyeba ndeni ke église osemble eza temple ya Satan. Tuna na pasteur aza colonie so oki pasteur aza mutu abandunu adjoint na ye mutu abandunu ba premier diacre bato abandunu bakambi nyonso bato abandunu yebango ke oze mpa ba Nicolaïte. Soko omoni pasteur azolata bacroix bachenete babale basutana minene lokola bacatholique yebango ke oze epa ya bato wana lokuta. Soko oki pasteur aza na immoralité pasteur azopesa batémoignage ya lokuta o mwana na akendeki na lola wana nzambe ayebozoi na hélicoptère na lola nzambe asombeli ndaku na lola bakosala pêche na nzambe or ke toyebi bien ke nzambe atambolaka jamais na hélicoptère nzambe asombelaka bato nzambe bandaku na lola mais soki déjà beaucoup mozwa ba témoignage moko manipulé ya kogrimancer bato eza kobuma lelo oyo nazoloba ngo par rapport à nzambe bato ebele babungi nzela et soki émission oyo ezongisi bango na nzela te baluki esika ya malamu te bakokenda lifelo batunaka bato bakufi na Manchester mikolo uti oleka eloko liboso nde bakomai na lola nzambe atuna ye bango proverbe aza kuna bokende ete mpo nani batuna bato ebele oyo bakufi na masina na mawapi oyo baza kosambela epa na nga nzambe atuni bango message nini natiesaki bino epa proverbe donc tokomini na ntango oyo biso tozoluka bato bazala sauve bapesa bomoi na bango epa nzambe eno baluka babien matériel eno bazala bafanatique toujours alors elo mosusu mpe messager je crois tozokende presque na suka question mosusu nakoki kotuna neti na makambo nyonso tu wana nalandi pasteur moko azalaki mpe moko na Victoria pasteur Macolin nalandi témoignage na ye pourquoi bana nzambe bazozala na discernement te toza na saint esprit ndenge olobaki nasepeli na témoignage ya pasteur na alobi aetango ayambaki Yesu azali komela badiamba na basigarete mais asalelaka nzambe mais nzambe aye koprevenir kolobele alobeli ye meme 3 fois na 3e fois nde ayaki po atika bamakaya wana basigarete wana na badiamba mais bana nzambe lelo comment bazosambela eza mpe basali na nzambe mais baza na sensibilité wana te ezali fausse rencontre omoni nga na terre amateur moko rencontre personnelle Paul de Tarse azokende koboma bato na nzela ya nini ya Damas akutani na Jésus akwei apesi bomoni mpa nzambe soko osali rencontre